Bosso la politique officielle sur terrain, Mote Biscanyon, Sobozo na Bisso, Totali Bongo, mardi 24 août 2020, Totali la commune ya Selemba, où Liboso ya prison centrale ya Makala, et Sika, évêque Pascal Mukuna, et Abima, la prison centrale ya Makala Mokole Alelo, Batobozo Mona et Belé Awa, Baebongo, Koyamba, évêque Pascal Mukuna, Oya Sali Bongo, 3 mois. Na kati ya prison centrale ya Makala afundamaki epa ya Mami Chibola na likambo etali séquestration, viol pe menace de mort kasi asambaki azalaki liboso ya bazuzi procès efongwamaki ezalaki na TGI Kalamu kino acquittement esalamaki te to pe suite favorable pe esalamaki te ye moko avec Pascal Mukuna asemaki ete dossier ezala renvoyé na TGI Gombe bazuzi ya TGI Gombe bazwaki dossier kaka na début na semaine passée ndenge basambaki te alaki liboso ya TGI Gombe kaka na prison centrale ya Makala mokolo ya lobby nde notification to pe décision finale ya justice ebimaki ete évêque Pascal Mukuna azali akite mokolo ya lelo nde akobima tokolakisa bino bongo ambiance oyo ezoleka na prison centrale ya Makala libanda ndenge bato baye koyamba évêque Pascal Mukuna oyo azali visionnaire ya église ACK pe azali président ya équipe otobengaka Renaissance tokoyoka basupporter ya Renaissance bazali awa bazali bango nyonso na couleur balataka orange bafidèle bazali tokozwa baréaction na bango tozali bongo na Rouble Bamba na nsima ya caméra na compte ya Bosso la politique officielle sur terrain toujours pour vous informer. Mbote na yo tomoni yo liboso ya prison centrale ya Makala oyo ebongo koyamba évêque Pascal Mukuna to mpe kobima na ye bongo koassiste un mot par rapport ya ndenge procès bandaki procès stili lelo azali akite. Merci au Seigneur, merci à Fatou Béton, merci à la justice congolaise, bravo. Il a quitté vraiment que fini règne homme fort parce que Moutoura a dit avec Mukuna, c'était un homme fort, c'est Kabila. Alors les lots, vraiment, justice est la question que Kabila n'est plus au pouvoir. Comment vous accusez Kabila pourtant Mami Chibola n'est apporté qui plainte contre elle avec Abanek non au sang madame Mami Chibola et non Kabila auto cité comme. Il y a vraiment aux alliés dans Moutou et lamba au lac c'est lamba. Donc Mami Chibola c'est lamba au Moutou à l'attaque. Donc ce qui est vrai, Mami Chibola innocente. Mami Chibola ignorante va utiliser Kaka. Mais quand on va utiliser, elle en aura pour son sort. Elle en aura vraiment pour son sort. On ne touche pas les loin de Dieu comme ça. Non. En tout cas, Mami Chibola, avec la télévision, a confessé, a fait un pardon pour que Mawanzambe dans la colonaïde. Comme Baté, quand Nzambe pour la Makasi, un de deux. Mami Chibola dans l'esprit des morts. L'esprit des morts de Mami Chibola. Esprit de mort wana mina prophétie to nzambe nda révélé yo ba prophétie tenga nazali bato denile cité ngala denile cité bon Mami Chibola ana esprit de mort makasi bandeko na ngai soki akebita okufa pourquoi parce que FCC ndenge za wana bakosala tout ba éliminer Mami Chibola pour ba secret belé bimate FCC ndenge za batikali jamais kolinga Mami Chibola je vous dis la vérité parce que les gens vont utiliser qui est caca pour nuire évêque. Alors n'est-ce syndiqué. Alors il faut pas bombarder pour que l'histoire vous paye que n'est bombo. Alors quoi bien vous tiens on vous bien quoi Mami Chibola on vous tient pas. Mami Chibola ana tabiri bisa ni bébé ana tabiri bien ya comme brasa. Tchalana mais pas quoi le poison. Vous pas trop beaucoup tout. Ah ça là très attention. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ouais balandi ya Bosso na politique officielle sur terrain tozali 10h passé. Bato bazaka rebelle Bosso à prison centrale à Makala mpona koyamba évêque Pascal Mukuna papa mbote na yo. Mbote mama. Yo ozali membre ya église tozali supporters ya azali membre ya église RDAC nazali membre ya ACK Bandale nazali pe chargé de relations publiques ya section Pascal. Nazwi ngonga ya koya penza komona papa abima esengo ya biso ba congolais toza na contradiction te tozali nde na esengo ya koyamba mosali na Nzambe président na biso pe ya Renaissance du Congo
mosali ya nzambe asukaka kaka bongo lokola bakataka ja motu lokola mpe balingi kosala na évêque tobimi tolobi kasi posa na biso ezali ngonga eza kokende tomona papa tozonga ngonga malamu ebele ya bato kasi ngonga oyo batiaki akobima babaki 10 heures yango tozali 10 heures nano eleki te osenge te boyela ngonga esenge bozala motema kokita mpo akobima alobi 10 heures toza nano 10 heures. Merci mama mpona maloba kasi tokoloba mabe te ebele ya bato oyo tokozonga na biso makolo ngai nauti Pascal mbongo na ngai nasombi fula bon mbongo atike nakolia yango kaka mpo bisengo bizali awa tokozonga makolo. Ok, merci beaucoup. Toza pe papa papa mbote na yo mbote mama tomoni yo mpe liboso ya prison centrale ya Makala ozozela kobima avec Pascal Mukuna un mois par rapport ya makambo nde bandaki procès kino lelo bakite ye sentiment na yo eza nini ya komona ke lelo avec Pascal Mukuna enfin azali bongo déclaré libre. Na sepeli makasi napesi nano merci na mokonzi mboka na biso Félix Tshisekedi mpona état de droit parce que évêque Mukuna na makambo nyonso oyo elekani aza innocent ayebi makambo te, c'est-à-dire ezalaki eloko basalaki ezalaki bulu babulaki poke akota makala mais nzambe oyo asambelaka alongisi ye yango tozokumisaka nzambe wana akumisama na nyonso asali mpona papa na biso. Ok, merci. Bafidèle ya ACK mpe bato kaka kokumisa nzambe na ndenge nzambe asali ete lelo avec Pascal Mukuna aza libéré mbote na papa linoba par rapport ya bobimi ya évêque oyo ezalaki bongo batante na bino lelo ekokisami. Naza vraiment na esengo ya monene po ete eloko esalami bato bazomona lokola eloko moko ya sika me na bible ese esalama bakanga Joseph bakosele likambo bakotise na prison mwasi mpe atémoigné que Joseph alanda ye et pourtant Joseph azaki innocent. Joseph ntango aye kobima na prison te nzambe atomboli Joseph makasi. Je crois que lukuta ekwei na se alors innocence évêque emati kobima zobima boye eza réveil ya église aseka monongo eza réveil ya communauté aseka mobima eza réveil mpe ezali élévation ya papa na biso atoyi koyeba papa ntango évêque azalaki na prison mpo asali 3 mois attitude nini bino tant ke bana na nzambe bafidèle ya église na ye bozalaki nango pendant ke évêque azalaki na bino ensemble évêque eloko atiki ya motuya eza ya ke lelo oyo tokangama na nzambe tosala volonté ya nzambe totalisa bato ke nzambe aza likolo na nyonso lelo nzambe atalisi ke aza na victoire likolo na nyonso atomboli évêque eloko nalingi natalisa yo ezaki kobima zobima akotombwama na mokili mobimba bato mpe bakokamwa élévation na ye. Ok, merci beaucoup papa. balandi ya boso na petite office etc. tozaka kocontinue eswana bandeko baye koyamba évêque papa mbote na yo okoye koyamba évêque oyo ozali supporter ya renaissance to ozali fidèle ya église naza supporter ya renaissance te me naza fidèle ya église ya aseka bandani esengo na ngai ezaki papa lelo baza koakite bakite deja azobima lelo esengo na ngai eza tina makasi nga namoni nde totanga na bible ya histoire ya Joseph epa évêque ese répété kaka donc basala eloko moko mabe moko boye na katikati ya mabe basalaki basali nde bolamu moko epe fute lisusu ya bien me babosana teke bato basalaki nyonso mpona Daniel akota prison bango nde baremplasaki mpasi na motema na paster Denis Lesi na Onésime eloko wana basalaki wana ingratitude wana ya kokritike évêque na TV ya koloba ba n'importe quoi lelo nzambe akonfonde bango mokili tozovivre kaka bango mpe bakozonga lisusu wana. Ok, merci beaucoup. Maman bonjour. Yo pe oye koyamba évêque ozali mama ya église. Naye koyamba papa na biso évêque po mwana nanga pe aza mwana ya évêque awa aza animateur ya renaissance nasepeli koyamba ye en tout cas tosepelaki na makambo cibola asali te en tout cas epesi pasi
amwisamwisi lokola mwasi te donc eza soni toyebi te akobima libanda ou bien akotambola donc eza soni na famille na ye mpe soni na kati ya quartier nasepeli makasi na kobima ya papa na ngai en tout cas navandi kaka awa même ta 14h nakolongwa awa mpo nalete nameli peti te naza na susi makasi atambola akende kopema na ndako liloba na ngai ya suka yango c'est bon bamama bazali na susi ete bamona avec libanda tomoni yo na polo ya avec Pascal Mukuna liboso ya prison centrale ya Makala koya koyamba évêque oyo asalaki 3 mois na kati ya prison lelo azobima liloba par rapport ya ndenge procès elekaki kino lelo akomi bongo akite bon natoni na esengo lokola neti papa obima natoni na sepeli makasi neti obima nakomisi nzambe nga neti obima ndeti papa obima abima atango azalaki na boloko atidi bana na ye bozalaki libanda bozalaki nini bozalaki kosambela bozalaki kovanda kaka kozela to nini tobanda osambela banda osambela abapriere yango ezalaki nini boyezana osalama ndeni osambela te mama yo mpe olati tomoni na polo ya renaissance na fula po bongo koyamba avec Pascal Mukuna sentiment na yo ezali nini ya komona lelo avec arcin ozala libanda makasi ya makasi po aza président na ngai ya renaissance na kote mosusu aza paster mais ndenge papa na ngasi bona lesengo makasi mais eloko na koloba kaka na fasilom oyo oluki yo bauti ozala na mboka mpe évêque aye na yo alakisi yo makambo ya nzambe akolisi yo na bible lelo bimi paster yo menasaka évêque nayebaki obimi mpena mokila voici l'homme a menacé avec la Onésime pasteur Onésime voici l'homme te voici l'homme a mwana ya papa na biso otangaki liboso voici nabungaki bona lesonga makasi naye papa nanga azobima bientôt tokende na championnat donc nane sengo makasi mais Onésime fa pasola bible lelo yalakaki ke soki afeka abimi ye fa pasola bible lelo ye fa pasola bible na misu na biso fo tomona yango nasepeli. Ok, merci beaucoup mama. Poto la politique. Mbote mama. Mbote. Tomoni yo habillé en blanc noir kazoza liboso ya prison centrale ya Makala koyamba avec. Ozali membre ya église, tozali membre ya famille koyamba avec Pascal. Nazali membre ya église. Naza pena mwana ya papa. Na yo yamba papa na esengo makasi ayo mona kaka. Na esengo makasi lelo na mona su papa na ngai misu. Wana papa na ngai. Tango ozwaka nouvelle ya ouverture ya procès. To pe ya ndenge mamuti bola afundaka évêque kino basambi période wana yo tant que mwana nzambe ya kati aseka bopasaki yango ndenge nini. Bon période wana d'abord to baleki nelo na tango awa konga azaka na pekota na liaka te na oka passe ona ebi pamo ya kosindo alakisanga sambo passe mais nzambe ebisaka nzambe maloba aza molobeli na ye tomona mpe na ntango ya kala baye kobamba motu mabanga yesu atuni bobamba mabanga pone oyo asali ekobo yesu ayebisi bangoomba te oyo nani aza lisumu te abamba bango nyonso bapenzanaki donc eza yango likambo ya liboso te mami biso tobenge delila me na ntango na biso sikoyo na ntango ya kala ezalaka delila na ntango na biso eza mami tolobeloko te nzambe opinir ye nakobima na ye amo na nyonso oyo esalami parce que aza mosali ya nzambe asambaki lelo oyo akritima na ye esalami amo etant ke mwana ya nzambe mpo olobi ke ete mami tikola nzambe atala sor na ye kasi etant ke mwana ya nzambe na libération ya ya papa na biso nayebi ke nzambe abakiseli ye lisusu abakiseli ye onction makasi abakiseli ye suna mayele ya kovanda na bato peut-être azwaki ye nde na ndenge asunga ye mais ye amonaki kosunga wana te akoki ona angle lisusu évêque azasunga yele likolo mayele bazali ya boso na politique ndeko mote na yo tomoni yo mpe bakoyamba évêque mo ozali nto ya renaissance tozali fidèle ya
protocole ya asika namona nasepeli mpona papa na biso aye toye kozwa papa na biso na prison tozosenga nde na onesime wana soki aza faux pasteur Onésime asali bino nini na likambo ya évêque ye akoti na makambo ya évêque akoti na makambo ya évêque soki aza pasteur alongwa na makambo ya évêque atika makambo ya évêque abima na makambo ya évêque mais soki aza faux pasteur abwaka bible atika bible olingi ke évêque nde azopese na mboka oyo évêque azopese onesime wana ayana asepa ayana aye koyambola mpona kindoki mais wana aza papa na ye aliaki mbongo oyo ye aliaki mbongo ayebi bien mbongo baluka kritike évêque asala bamoso banosasali ye mpe ekosukelema omoni teke évêque ala mosala ya nzambe bino etonke bana ya nzambe mpe boyokoyamba évêque atitiki eseni bozala yango kina suka ya makambo non toza toujours bien concentré toyebi ke toye na état moko ya koyamba évêque en tant que mosala ya nzambe en plus président ya renaissance eloko nde sikoyo toye mpona koyamba ye badistraction na bango nyonso wana elobela biso eloko moto. Ok, merci beaucoup tokocontinue ndeko mbote na yo tomoni yo pena ambie naza tofitiva de ya renaissance basombanga kala ti lelo oyo ayeba yebi basombanga kala ti lelo nazaka na renaissance définitif évêque président ya bino ya renaissance po eza moto ya renaissance asali 3 mois na président ya makala enfin lelo aozala libanda tomoni yo lipa tomoni yo mpe boza kozela ye oyaki depuis yani nayaki ya banda 7h nazalaki awa banda 7h na bamna sokobima ya évêque moni no sentiment nini oza na yango après 3 mois kopase na kati ya président ya makala sentiment aza yango mpo aza mwana fibo na quartier nanga azalaki mal à l'aise po yebike bino bana fibo baderimel bavekli bien bafinginga tuo papa na bino vole violence akofanda kuna 20 ans 30 ans na mokunda ye lelo tolobela kaka justice yango oyo justice oyo ndenge kolobela yango oyo tomoni ezala nango indépendant to banda kosa biso justice ezala nango indépendant banda kala yango tomoni baréalité mokunda ye abimi na ye tosepeli kaka faci beton merci po lelo mpe tomoni mpenaka lelo état de droit nakata mboka oyo ekomi koréalize tosepeli parce biso oyo bandosela ngai naza mpenaka estation da biso ntango évêque alaki na prison ayo banda koseka wana donc itina bakati omona orange bango mal à l'aise naolala bien te bazofinga ngai ere nyonso mais naza esengo papa ye wana bimi. Ok, merci beaucoup. Tosepeli toyeka kocontinue tokoma déjà 11h bino sikoyo avec Pascal Mofana l'information na foto ya biso mpona promatia mikemikelo salema dans quelques instants notre président azalaki na bayebongo koyamba ye ndekoaloba na bobimi avec Pascal Mukuna mokola lelo esali biso esengo makasi surtout biso bana fibo esali biso esengo makasi parce que bayini ya équipe balingaki bameka koya kolanda kobotela équipe na biso balingaki baprofite komona mukuna na prison po baluka babotela biso équipe yango wana biso mpe totelemaki tobi non lelo toyokiomona ke Pascal Mukuna azobima kala mingi te na quelques minutes awa azozala libanda eza esengo mpona biso bato wana bato mabe bato wana banani bato ya FCC c'est clair fo tozala clair FCC susi na bango ezali baboma renaissance po baboma renaissance fo bakata mutu ya évêque Pascal Mukuna siko mutu ya Mukuna
babosani ke biso tozali état de droit ekoti na mboka sokokata mutu ya mukuna ifo ya na bapreuve nyonso baza na eloko te baza na preuve te bazomonte pièce contre évêque pascal mukuna donc osimba nango te kasi moto oyo afundaki évêque azalaki mami Chibolo ezalaki bato ya FCC Chibolo baya bakopi na bango ezalaka bekire bana basi moko boye na kongo bazaka ebele bamontaka bapièce mpona koluka bambongo Chibolo amontaki mo eloko na ye ezalaki kuti ye te Chibolo ezalaki nde kopa eyelaki ye donc ye alingaki asaisir opportunité wana mpo alia mbongo mete biso Chibolo akende kokwea na esika mabe oyo eza évêque pascal mukuna président ya football club renaissance kasi yo mona renaissance kasi ozalaki mpe kosoutenir évêque ayaki na prison te oyeka eloko ke évêque azobimaki équipe te renaissance mobima tozalaki derrière évêque ntango azalaki na prison donc tozalaka na nsima na ye na ntango ya pasi mpe ntango ya bisengo barepresentant na biso ya basection bango nde banokoya biso basupporter nyonso tute tokoyaka na kati ya prison parce que bakondima te toya biso nyonso barepresentant na biso banoya kosolola na papa banei koassire bango kaka ke tozala kami yango tozalaki kimia toyokaki bato mosusu banotya bakeye na batv ke mokona kobima te me lelo eza réalité mokuna libanda eza esengo mpona biso renaissance mpo renaissance ekele liboso mbote na yo omoni yo ozali moko ya membre ya basi ya guide ya aseka nsima na yo esengo nini oza na yango na maye nyonso oyo esalami apres 3 mois na prison enfin lelo évêque pascal mukuna kozala libanda topesi nzambe kaka merci ndenge asungi papa na biso évêque pascal mukuna lelo abimi topesi nzambe merci na fati peto aulela merci beaucoup papa ok